Capage TV. D'abord qui olobeli likamu ya qualité ya mabele différence ni ezalaka c'est mabele nini o ekoki kozala rentable pour na kolo na pe bimambala mona facilité boyeba mabele malamu nde bato ebele bazo benga alors est-ce que mabele ngona prince eza combien de kilomètres bandeko oyo aza na posa kosala agriculture bakosa yo te mabele ya prince eza mabele te Dadison et loko nini sko oyo ozomona vraiment oyo congolais pe na fa longola na mentalité na ye po biso moto zo na biso pe en charge oliaka kaka blo oui naliaka bio naturel nazana ba plantation agricole na ngai nazana ba qu'est-ce qu'on peut dire nazana ba ngombe na ngai donc makambo eza ebele ngai ndenge nazabo naliaka naturel. Oui, allô, c'est Congolese Progress. Bienvenue chez Congolese Progress. Nous sommes une agence de sous-traitance et des prestations de services. Tozawana pour na kusunga tope ko aider bandeko nyonso bazana ba difficulté quel que soit la poto topé en Afrique. Congolese Progress met à votre disposition des agents qualifiés, compétents pour vous servir et vous satisfaire à vos besoins. Fini le recrutement hors normes et insatisfaisant de vos prestataires de services. Congolese Progress recrute, forme et met à votre disposition un personnel de qualité spécialisé dans le domaine de votre choix. Assistant, comptable, auditeur, informaticien, jardinier, électricien, menuisier, interprète, agent de sécurité, femme de ménage, femme de chambre, ouvrier journalier, serveur, répétiteur, mécanicien, chauffeur, nounou, constructeur et toute forme de main-d'œuvre. Congolese Progress dispose pour vous également un service impeccable de dératisation, de désinsectification, nettoyage, désinfection et déménagement. Appartement na yo, oza vraiment na immeuble na yo lingi mbongo kendaka na poto, oza na besoin ya ba construction na yo ici là, oza na diaspora, bato baza na Kinshasa. Congolese Progress eza pona bino, eza pona bana ya Kinshasa, mwana ya Kinshasa o auti na mikili ya poto aye ko investir na Kinshasa pona ko faciliter diaspora na Kinshasa. Et puis toza na Londres. Service nyonso bokokuta na Kinshasa, même service okokuta na Londres. Nous sommes situés de l'avenue Colonel Lukusa dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Vous servir, c'est notre souci. Congolese Progress, le travail à votre portée. Capage Télévision, bienvenue chez nous en tout cas. Merci d'avoir abonné, peu de partenaires et belé aux Ozara Bango. Bamsou peut motiver batuna musika, bamsou peut batuna bande konamamba les canaux Capage Télévision. Bamsou peut baser la biso partenariat et ça la biso vraiment bien parce que porte la biso vraiment au fond vraiment et ça pour les lego et puis que biso tout ça la mini. Faut faire des sociétés et puis to linga mini makambo limboka. On peut parler de la musique, la politique, mais ceux qui tolo le marambo ezali censé te pour balamboka pe balia ba CP là. En tout cas, on a Capage Télévision et vous avez vraiment la dynamique. Il faut toucher dans le point moko et social pour et ça la vraiment bien. Merci dans la prise de vie. Tous la Arcel Maëla, en tout cas, tous la Dadi Aïe Sous Awa. On peut pas éclaircir biso par rapport à Makambu et belé au Italie. Agriculture, élevage, pêche, nyonso. En tout cas, monsieur Dadi a solo la biso bomo bobi ki ayaki tourwana. Na zone ici parce que maele na maele on sala maele. Na zone ici parce que a solo na biso mahambu o nyonso etali ndenge nini bana Congo bazali kokoka kolia te. Mais na retourna epe mahambu etali kaka vie de famille, mahambu passer par là, na mahambu etali bobo kono o traitement na bazete. Azarana pour nous expliquer biso mahambu nyonso. Bonjour et bienvenue à Dadi. Bonne santé. Santé za moi bien. Dadison, bonne makam. Makambo eza nango bien. Bon retour, il y a Capage Télévision. Ça va. En tout cas, et ça la bien. Donc et longola kinga ta ko ba Covid na nzoto et ça la bien. Donc oza bena moi c'est ya mutu ya na mboko yo. Amen. Vraiment il faut tout sunga yo à travers dans le monde que de liboso. Parce que ça na batu mususu ba luka ka makambo mena nzela na yo bazo mona ngo. Bon score retour ba s'intéresser na ba terrain to ndengeni po mitune eza pene belé po bat misusu bazo kanisa la sous terrain oza kota prince est-ce que mutako lona pe bilanga kota prince ya makadam de to mona na ba kamu butu kuna ne ba sala ka mo bilanga me kota makadam. Oui tout d'abord na remercier na batu oyo ba benga ki ngai na mukolo wana esala ki nga bien.
et puis na batu oyo batindi bandeko na bango na niveau ya Kinshasa abi bokende kotala est-ce que eza céréales eza bia solo ou bien eza mensonge parce que ba ventile komi mingi na mokili alors to kendeki to tchaki ba moyen en jeu to kendeki to komaki sur le terrain en tout cas ezala ki formidable tout d'abord elo que pesi bango esengo babin mais plateau biso yo ka plateau de bateke mai ezala ka te mais mai oyo euti wap ngai na yebiso biloko elambami ebele mais ba sauce eza différent eloba vient na biso wera ba sauce eza différent en plus qualité ya mabele donc esalaki bango bien na nesi ba témoignage eza na kati wana bango moko bakoyoka na batu oyo bakendeki kuna na banki olobeli likambo ya qualité ya mabele différence ni ezalaka sipe mabele nini oyo ekoki kozala rentable pona kolona pe bimambala mona facilité boyeba mabele malamu nde bon omoni na émission na ngai oyo ezosunga ba agriculteur mingi parce que mususu ba yebaka te parce que bato ebele bazo benga alors est-ce que mabele ngona prince eza combien de kilomètres bandeko oyo aza na posa bosala agriculture bakosa yo te mabele ya prince eza mabele te parce que la majorité bato nyonso quand même bata poto balinga prince mais erreur grave bosalaka soki olingi osala agriculture na yo o réussir il faut ko kota na kati OK. Kotika prince okoti na kati, soko koti na kati kuna okenokuta mai, soko koti na kati kuna okenokuta sol d'ouverture c'est-à-dire na terme ya agriculture mabele oyo banda mokili et salama nanu basala yango te. OK. L'air yo okokende ko balola na tracteur okolona biloko mona biloko ekobima kitoko okozwa production ya malamu. Mabele ya prince eza mabele oyo préféré mutu nyonso il faut azala na prince l'air akozwa yango il faut tia engrais chimie. OK. Engrais chimie tout d'abord ndenge eza bon epai na biso eza interdite. Okoki kotia engrais chimie te engrais chimie oui elembisaka mabele ekomisa mabele pauvre. Mais quand ça ne biloko mingi oui mais oui et quand ça biloko mbango mais mabele na etikali pauvre ti mokolo yezu akoya. Oui dans quel sens? Expliquez. Engrais chimie ndenge eza bongo mabele oyo batiela engrais chimie yo lokolo yebino mabele to moni kaka lokolo zo lula prince boy ba pesi au sali non labour très bien encore ozana pe mutu ya di domaine ya mabele te oloni biloko l'air olona biloko bimi très bien après 3 mois biloko bandi ko maigrir lokola ebeli kwash e bandi ko kona yango moni batu mususu basala agriculture côté ya prince boye ba niveau ya baminkao ba prince boye ba mema réputation ya mabeke non bilanga ezalaka na mbongo te mais ça c'est le mensonge yo ke ko zwa bilanga oyo mabele ba balola ba tia sol d'ouverture oko se retrouver wap oko toujours ko zwa échec yango moni nazo pesa conseil parce que batebele bazo ko tourna na maluku précisément eza wap maluku eza qu'est-ce qu'on peut dire maluku le plus commun o eza munene awa na Kinshasa awa eza maluku soko lungwe maluku monga fula gimbatsek maluku e bandi na au revoir nsele na maluku ekei ko suka tina se ya maya kwangu soki bato bayebaka te bino bato bozo landa oyo oui na au revoir bandundu na au revoir Kinshasa eza munene alors mais ba exploiter on était oui bon biso wa yo yebina biso to kipaka na biso te makambo wana ya nino alors mabele oyo ngai nazo koloba eza précisément avant Mbankana na long ya rivière Maindombe wana parce que amusuka Mai Ndombe ezalaka na Bandundu non Mai Ndombe eza na commune ya Maluku na Bandundu te rien Mai Ndombe oui Mai Ndombe sikoyo basbe na Bandundu ndenge nini lere kei ko baluka boye e koti kuna na Bandundu mais côté bimera côté boye côté to yaka to eza na commune ya Maluku eza na commune Maluku donc na long ya rivière Mai Ndombe place biso toza oyo tozo ko sunga bandeko oyo balingi ko lesa mboka balingi ko lesa famille toza de place mais toza na commune ya Maluku soko sombi epa nanga to kende na commune ya Maluku basali lo ba document na yo ozui concession na yo ya agricole ba ko sala misala non sans problème. Dadi na tuna na likambo za mona chef coutumier comme amba kunele kande ni bozale da betandi na bino ba chef coutumier bazwa to yo ozali associé na bato yo batekaka ba terrain côté kuna ya Maluku. Voilà. Problème de yangwana.
éclaircir bisona mutuna na yo tuninga eza très capital biloko pena batazo luka yango wana bon na coutume ya biso bateke ezalaka pouvoir elandaka na mabumu libumu oyo ya mama kulutu mutu boy azu yango bon mutu wana soki nzamba bengi atiki mokili bon libumu ya mama kulutu azwa yango lokola biso na tour oyo papa na biso eza libumu ya mama leki ya mama leki papa aza en pouvoir parce que papa a commis mokolo papa salanga procuration nini qu'est-ce qu'on peut dire procuration oyo elingi ko lakisa ke non mais yo nani mutu a peso permission a pesa ngai mokata quand même ndenge dokendaki parce que na lettre ke na deuxième lettre ke na première tour na bandeko oyo batindaki bandeko no bakini kota oui tokenaki na ba maître avocat na bimisi ba document na nga ba maître avocat na bino pe ba komo triquer bino makasi non genre maître avocat parce que ba maître avocat bazo soka ba mbonga ba pour mambo ba terrain il faut zami sur makasi non ba maman wana bazwa ki ba maître lokola maître avocat tokenaki na ye baron de ya matete tokendeki na ye kuna et puis toketi na niveau ya bureau du quartier OK abino biso do limito zo terrain précisément et to limito yeba dadi c'est qui en plus qu'est-ce qui se trouve que non il y a côté comme mabele oh chef du quartier parce que tout d'abord moi je suis l'état ça la faux témoignage yé aza héritier aza mwana chef coutumier mais papa a commis fatigué mais nyon surtout ya papa eza na maboko na ye nyon sur ya papa eza na maboko même à niveau ya hôtel de ville yene mutagena ko kozwa salaire ya papa na ye alors les problèmes eza awa wana suko chef du quartier mundazo pesa onsi les jours oyo kozala que non bo sali ba protocole na bino d'accord après ça bino boye na ye dadi e pa na ngai na pesi bino mikanda ya quartier quartier na combiner na mikanda oyo chef coutumier sali bino to ngai chef du quartier na conduire ti na commune to combiner na ba document ya nga chef du quartier na ba document na fumu na ba document ya bourgmestre ba peso ba document na yo okei ko sala musala les jours boko tia ba bord nga chef du quartier il faut na za la place wana parce que na koyeba ke no koto okoti eza mabela mutu mosusu boy et loko oye ayebisaki bango yango wana en tout cas bazalaki très satisfait lobby bateau na kenaki na bango ba sepelaki makasi ezalaki lokola yako kenoko loba CCM l'air to zongi en tout cas ba féliciter nga yabi mon cher koba musala na yo musala ndezane bongo il faut kozala boy donc voilà c'est ça siko ba ministère ba s'occupe na mambo ya makambo ba agriculture élevage et tout ba contactera bino te bino bana ba fumo bino bato boza vraiment doué na makambo etali bilanga parce que nazo baka o ebele bato o basala bilanga balela biloko epola biloko ebebaka mais bato bana makoki o basimba mboko bato bakomisa mboka ya bango bato na bino te penza bazaka na besoin na bino te ba genre ya ba émission o ba contactera bino te pour ba tcha vraiment ba mituka pe en jeu en place ba pesa bino makoki po bo sala pe bo bongisa côté kuna bato basala bilanga po to mona ba chèque par-ci par-là bato lokola ba Igo de la forêt ou en son assure déjà qu'après émission on a routine de les bato bazali ba linga fongo ba former bana ba banda pe makambo wana social to ki ko pesa ka charge te papa mo konza mo papa et bon ba o ba tcha bango na se wana papa kamba kambo comme ça na bango ezalaka nini est-ce que ba benga rabino dadi pona ba émission bo et puis pona ba mbotali kolia ya bana mboka eloko etikali na ko eloko merci vraiment makambo tozo lo balelo bandeko bozolo na nga eza très capital eloko nde etikali na Congo nde yango wana kaka soki to réussir eloko wana esili atako pesi nga biye yaka na poto na koya na ngai te eloko nde etikali nde na Congo yango wana Congo na biso tolingi ko travailler te tala okomona qu'est-ce qu'on peut dire nani bawara oyo akoya pauvre mais salika 2 ans to komi ko benge boss encore biso mutu atako azana ka moi voiture il faut benge boss to bani ko benge boss bo mengwana e utaka wapi bo mengwana e utaka awa donc eloko ezangi biso na minute kaka soki toyebi savoir wana ya kosala kino biso bana ya mboko be biso ba autorité il faut tosala quelque chose boye pour le peuple d'abord wana nde Congo meilleur au chef de l'état lo bagino avant fin ya mandat na ngai Congo il fait ça Congo meilleur
Congo nde komi maire mais soki eloko wana na mutu exact moni eloko wana yo pesi wana eza lokola nzambe nde mutu apeso Saint Esprit wana do idée wana ona koma wana sikoyo voilà lokola ba Vienson vient na ngai bino boza ba grand artiste ya mboko oyo soki osali ke no okabelaka par ndako ekosimba te okoki koye epai na ngai bo petit na affaire eza awa il faut na jouer exemple 100 hectares il faut na lona yango le na lona yango mutu lokola wera na ndenge eza bo soki kaka alobi epai ya ba shege okeno ndenge eza boke ko buka masanga epai na ba kokede mbangu po yende aza ambassadeur ya batu wana biloko wana soki elonami 3 mois ya pamba elonami awa eye awa to sepeli wera zoke no sala ba don omoni ke ekozala lokumu mingi ekozala lokumu mingi na landa émission moko boye ya mopao mokonzi alobaka soki alinga sala soki don nini boye siko ngana bon comme biso peto zala na biso na opportunité ya kokutana na bango te to mona moko kaka na TV tozala na biso na ngaku na linga na lobaka no mopao mokonzi problème eza awa mbongo wana oyo yo lingo sala wana awa na Congo tiano biloko ya kolia joa ba tracteur katisa bilanga tia biloko ya kolia mais comme tozangi na biso makoki ya kokutana na bango totalaka na biso na misu en tout cas na kosenga émission au passe na bi de la forêt alingaka biloko très fort alingaka biloko yo parce que na yoka ke na kozwa ferme moko côté ya ba Congo boye mais ferme ngo ti lelo yo wana kate mais ba Congo siko mabe na ngonde ezalaka mabele na ngo ezala ba kayu mabela ba Congo ezala makasi ezala ba kayu mingi bata ba Congo mais oui mingi bato ya ba Congo bazoko benga nga bien en tout cas ferme na zwa kuna mabele kuna eza makasi soki biloko ezo bima mais ezo kanga misisa ya bamnini ya banzete ya biloko moyen évoluer exact mais ya biso na plateau mabele eza pété donc quand on dit plateau eza plat boye eza na ngomba te yango moni ba bengi yango plateau siko na lobi atana maluka en place biloko ya place ba bateau ekitara wana siko problème ezala ni po biloko ba na robeba na mona bantaba oyo a ezali cher mais ba côté kuna atala ba banjili brasserie a ozo mona ke bangulu bazo kufa bantaba bazo kufa mabata bazo kufa bambisi bazo kufa papa ta ba pêcheur ozara associé pe na bango na ba pêcheur po kala nzela mai awa soki otambolo ko mona degré mbisi air moko etulaka siko pona ko tshaba baleinière so baninyo wana babenga ka wana po esto ezo hambisi ka na Congo awa po so to bi Thomson to linga Thomson mi pe uta place mususu mais mbisi ya mai na mboko ko zara cher te parce que mbisi eza na kota maluku wana na ba mbisi ka ezaka na flavor pamba awa okolo bani pona no ba pêcheur po yo zana bango zana nyoso kote kuna bon na émission de salaki ya liboso na joaki partenaire mo c'était congolais depuis alungwa Congo a sali 40 ans na Arabie Saoudite c'était patron ayebisinga en tout cas félicitations chef ngai pour le moment boina baye ko fanda libanda siko nazo ya ko sala mboka na ngai alors na minute ndenge tozo loba boye naza na 35 tracteurs ils ont ma et puis naza na bateau de pêche biloko na eza na téléphone nga alaxinga news tout naza na bateau de pêche naza na Arabie Saoudite abi parmi bateau oyo batonga Dubai ngape mbongo na ngape ezape na kati wana alors maintenant nazoya ko salela mboka pona nini Congo un grand pays mais bozana bateau de pêche te bolinga moko boye selon ça va sous moko mais ye kaka mikolo oyo mikolo ka mais voilà kala niveau abi koma bozangi ata bateau de pêche mais nga individu nazoko lesa ba nigérien awa mbisi ya mai pona ni biso mbisi na biso ba peuple congolais ba koki kolia te bolingi kaka ko envier kaka biloko zo utalibana pona nini alors nazoya déjà abi ba projet azanango ekozala 3 sites premier site ekozala na Kasai deuxième site na plateau mususu na ba Congo donc na kosenga na bandeko na biso ya ba pêcheur eza faute na bango te gouvernement na biso ba pêcheur amboko bakenda ka kozwa bebembe so ekufi na mai gouvernement na nde ba s'intéresser na ba pêcheur gouvernement na biso eza na soutien te
bakoki parce que association il y a pas pêcheur pe na ba pays musu na mona pe za oui awa lokola bon na yebi bon lokola ministre ya pêche na élevage depuis ba tiaye amona na répéter na mona na ngai pété na mona ke mbiso donc mama to loba na biso kaka makambo ngai na fongola ka bana poto oyo baza na posa ba salela ba ndeko na ngo ba ferme poso to côté makambo ngai ko mosala mo tout passé donc na lingaka na ngai yango te donc to lobela biso na bata poto oyo parce que oui parce que émission oyo news to salaka oyo ni kinwa benga ngate omunika ndenge tozo silisa yango boy ministre au député baba ça va voter ba to ba ben kaka bato ya poto kaka ko bwaka yo zo bwaka ine de temps musika mbala boko baba diko beba na souci ya mboka oui nga peza émission oyo eza pona bino ba diaspora mais lelo na bwaki libanda et pas ya grand prêtre Igwe de la Forêt vient na ngai na lingo sala eloko na sala quelque chose sala quelque chose sala quelque chose pour nazo mona ba polémique ba ko lobo ba musicien ya mboko yo kaka bango kaka makamona ngo me balinga ko lesa mbo te vie prouver bango na ye ba ke yo pina oza bina mwana ya kuna pena e ko sala bien pour na bike yo kaka po yo lo ba ke ngai na lo ba te mena yo kaka ya population donc na ko senga yo ka ngai consulter ngai e ko sala pena malamu bata poto ba lembi ko tinda so ba code ba ni to sala biso moko awa poko mo kene liboso dadi siko théorie nini o ezali pona ko sala ko zo contact na yo et puis procédure ezali pour mutazo terrain vraiment précisément bon mutupo azwa omoni o eloba petio innocent c'est mon boulot eza boulot na ngai eza très sérieux donc ma sécurité ko yela nga butu mambo ya pamba te c'est mon boulot na ngai donc eza pena très sérieux ngonde ezo sala po lelo ngana zala je suis très fier na musala na nga oyo na pouvoir na nga oyo naza très fier alors émission ya Kapasha TV eza émission ya bana mikete eza cours de grand eza ba TV mi balé mi sa doté na mboko parce que na niveau oyo ngai na komi non eza blague te pona ko zwa terrain et pas nga eza simple na bandeko baza libanda soki azana possibilité ya aza sur place te bazala bandeko batika wana Kinshasa azui numéro na ngai apesi ndeko ne soit apesi ngai numéro ndeko na bengi ye po ngai balobaka nia bateka na sakite il faut comme asigle lié na kotuna avis na ye olingi pe fermer za la pembeni ya mai na lingi pembeni na mai na ko meme voilà pembeni na mai yango oyo est-ce que place na ye ko mema yo pancarte eza ote est-ce que le tracteur et sala musala ote après ça ce qu'on sepeli angana ko 100 hectares 200 350 40 20 après ça l'air to ko sala ko nini convention na ngai na memi et pas chef du quartier na kei ko présenter parce que na bourgmestre na chef du quartier liboso muto azalaka proche na chef coutumier la chef du quartier pour à partir chef du quartier pas ko lobaki non ko somba place na te déjà muta somba tra ba document muto na yango yo bourgmestre azalaka ne muta suka na mieux pas chef du quartier na présenté parce que chef du quartier a yebi mabela na nyos tout ba limite na nyos tout place ni on a tient la place tel boy OK au foutu droit na pas chef du quartier si ko ba document chef du quartier na ba document na nga eke na commune ya Maluku au foutu droit na pas ya Buruku mais ça Maluku caché suko ba beti OK ko sala musala na yo mutako déranger yo azate mutako déranger ezate donc ba mususu bazoka sono ngai soko somi mabele pa nga to salika ka mikana na ngai individu et si non ngai naza en collaboration na l'état ne mutazo sala soubassement ya makamuna nga o nazo salaka o donc eza très sérieux c'est mon boulot c'est mon boulot Dadison et loro nini sko o yo zo mona vraiment o congolais pe na fa longula na mentalité na ye po biso moto zo na biso pe en charge bon et loko o ngai nazo telemela et pas ya biso peuple congolais complexe ngai liboso nazalaka na souci ya ko kinemi qu'il faut na bebisa ba mbongo ebele mais l'air na ye ko timbela na ye ko raisonner bien c'est encore rien parce que mosala ya agriculture oyo eleki ezana ndeko ka benga na France abi mon cher ko kansa teke batnyo so baza awa na France awa azwa loyer ndako te ba mosusu soki tongo etani ba 5 heures kino kuta na libulu ya métro
banda aya 3 ans à 100 positions. Mais ngai lelo boy nazana ba plantation agricole na ngai. Olia kaka blo. Oui, naliaka bio naturel, nazana ba plantation agricole na ngai. Nazana ba qu'est-ce qu'on peut dire? Nazana ba ngombe na ngai. Donc makambo eza ebele ngai ndenge nazabo naliaka naturel. Oh kende ngom kosoma mabuma ngombe boyete. Nga naliaka te okende kosoma Thomson boyete. Ngai mbisa mai ba kokende ba tie filo bien ndobo nalie mbisa mai ngombe na koluka bo ngai na lingi na boma ngombe boy nazui ngombe ya fresh nazui pondu buka lelo lamba atako mafuta eza muke donc soko lieka kozomona ka sukali matembele bite ku nyonso eza fresh yango moni tala na esenga naza na santé ya mabe je suis en bonne santé na pesaka 85 kg na ka mwa muke o nga naza nango ozomona donc nga na liaka bio naturel biloko boy na liaka moto. Différence ni eza na matembelo yo loni kuna na oba loni koto na capitale ya Kinshasa et puis ranga capitale oba baloni koto na villa voilà parce que ba commune ya koto oyo ya commune ya awa basali solution eza pirate. Okay. Mais yanga eza original. Soki to lambi yango. Yango bachaka kisi. Oui, engrais chimie na bino oyo. Yango moni bato azoko wumela te ko bela ba diabète tout ko sort. Taka ba chimie na bino mais yanga eza original. Et puis soki to lambi yango goût eza différent. Yanga goût eza différent ya yo na monoko. Ozo mona ngo soki pe ndenge nini. Yango mona bato mona ka mwana moke o akomi diabétique o bien boy biloko bozo ko liaka donc ezoko correspondre na nzoto te. Ok. C'est ça. Ok. Si ko bato nyonso bazana banda kuna bango pe koto yo dadi balingi ba contacter yo pona bazo rappeler biloko ono ya naturel. Ba o ba kosomba ba terrain te mais balingi ba s'associer na yo po yo na pick-up na yo oya ko livra ka biloko koto yo. Ba tusu ba koza na ba feti ba na besoin pondu ma desu loso ba bengi ka dadi yo zu biloko na yo ba pondu na yo ba tu éviter bato bazana banda ku koto yo bato ba na ba gombe ba ma campagne wenzeza musika ba balingi na musuba contacter yo po bazo ba bio naturel ngo ba mbisi ya mai ba kosala ndenge ni ba soso ya kotambola ba kosala ndenge ni po ba mona po ba mona nga eza facile numéro na nga yango wana osala pe bongo oui numéro na nga yango wana oyo ya kolinga atala nga na WhatsApp azui plus 243 085 160 34 82. Appel fixe occupé au bien appel en Vodacom 082 93 74 553. Amero nanga nde yango wana. Donc na sengi boya ebele nga na lingi penda Congo o ezala pena Congo à niveau bateau bozoko lananga boya to lia bio naturel to lumana kibowumbo ya ba occidentaux wana boya to lia bio naturel. Donc message na PC et pas ya bandeko bazola nangai boya ngai na za place na pona bino bokozala décider toujours bokozala satisfait déjà bateau babanaki déjà kota déjà bateau na memaki déjà na moni 50 hectares déjà c'est bazui yango déjà mais na ko senga na émission du jour bo benga ndenge bo benga mokolo na ekosala pena bien ekosala pena bien. OK siko monsieur Dadi ba o balingila mususu omoni confiance penza biso bakidwa ezarape susu makasi te pona ni bande kona biso mususu bazali banda mboka po ba pesa pena confiance bande kona ba mususu ba abusa mais ana besoin na mususu asoma mabele asala bilanga na ye est-ce que ba koki kozala pe ba livrer confiance wana po yo ozo sécurité ya moto na mususu azali banda ya mboka yo salela eba makamnyo soti kino banda ko yakaka aye atali azongi est-ce que oza vraiment na capacité wana to o exigeaka kaka moto ya tindeli mbongo na faza la pena moto na pembeni bon omoni na zape moto na kolinga teke nga te nga nazalaka logique donc na koyi ko ndima teke na ndima likambo boye na sima na bebe sa réputation na ngai te o eza réseaux sociaux ezala buzoba mingi ngai bongo na ndimaka te ngai soko za na ndeko na yo o pesi numéro ndeko to kei na ndeko na yo mais makambo ezake ngai na zulo engagement boye non pona ngai e ko simba te tantôt ngai na sali ndenge musu mais yo zo zuila nga bato apoto bazala mama mona pe
tantôt ça les erreurs moko boale a publier na bato bana kozwa na valeur ba komi kozwa au moins oui réputation ba so maraté donc biloko wana donc je n'accepte pas na ko kota ngote quel que soit au corrompre nga ndenge nini na ko kota na ba je wana te soki na koti ba je wana seke na zo sala ba vanti mais pour na boulot na nga na zo pesa on respect ndenge na yebo o yambanga na isengo donc na ko kota na eloko wana te donc pour na mutuna na nde yango wana merci donc na biso na libérer yo et puis bato sko balingi la mususu a rotinda ne batu na ye asa pe na confiance na yo mais alinga zo pe ndako moka na maluku wana po au cas où azali banda mboka mais soka ye azala pembeni po difficulté a remona ba terrain na ezala te batu ba ko okipe ozape na bato bazala ba contact kuna mutakoki ko mo place na ye pe kuna na maluku asombi po azala kaka affilié na elanga na ye pembeni. Oui ba contact eza soki mutaza na posa atonga ndaku na ye kamwa matériau durable na ye lokola mutu oyo nakanisi na bilili omona atonga ndaku na ye ndaku mo kitoko bien plafond matériau durable bâtiment ya munene nakata ferme afana na ye azobokola bangombe na ye azolo na bilanga na ye donc esalaki na bato na memaki oyo tokene bango esalaki yango bien makasi mai yango ezotiola pembeni ya tonga ndako na ye nakanisi bakomona yango et puis ekopesa mo pe leçon bango bakasano babourding etonga makaka na ville awa or que pe na intérieur na balie ya mboka pe etonga maka bango bataza na poto baye baka na poto ndenge zabo ville na province kuteye bana nango kutute baye bi yango très bien. Merci Dadi oyo sabangoni ba onyo sala division na Kapage télévision lelo poto yambo lisusu pona ba détail mususu belebele na sengi na bandeko oyo bazuli baku ya kolanda ngai lelo Dadi agro business donc boya déjà basantu Thomas Bouba mona Bouba kuikila déjà bato ya poto batilaki bandeko na bango ba mituna o nyonstu oyo yo lingo tuna déjà c'est batunelaki yo yango ba maître avocat ba kendeki ba komi na niveau ya quartier ba tuni ba komi na niveau mboka ba tuni nyonso tout eza na problème moko te okomona moko pe ya maître avocat aza place na kopesa témoignage non moko ya agriculteur aza place wana akopesa témoignage ya mabele na ngai bokolanda ye boya ebele balobaka muto azalaka na liboso yende mutamelaka ma ya propre soki bato bakomi ebele ma ekomi poussière donc c'est le moment donc profitez Congo eza monene profitez zwa mabele donc ekozala pena malamu mingi boya ebele naza pona bino bokozala décité. OK. Merci papa Dadi ba citation na banani pesi banani mbote poza na bato pesa mbote non on na komi na bato na nga poto ebele ba la muki na komi na bato na nga ya poto ebele tout d'abord na pesi na bandeko oyo tokendeki na bango nyonso tout na niveau ya plateau na pesi bango mbote ba mama oyo basungaki bandeko wana bapesa biso ba transport tokende kuna na pesi bino mbote toujours maître John na Belgique na bossa na kayote yo nde muto banda masolo yango aza maître avocat mazo sala agriculture na pesi papa Yume kuna na Montréal mbote papa Amoule na Texas na pesi yo mbote bato pe ba legipe belé donc na pesi bino mbote belé na mwasi na ngai na bébé na ngai na pesi bino mbote famille na ngai leki na ngai Hélène yo nde muto lakisanga nzela donc côté oza na États-Unis kuna yo lobaka yaya biso toza sommet toza na ngomba totalaka bino boye merci na ba conseil o nyonso pesi nga leki na ngai na kotosa yango parce que biso awa toyebaka pena makambo te yo nde oyebaka kuna donc nzaba pambola yo na mipepo nyonso ya mabe ezala musika donc na pesi bango nyonso mbote ya tadi bato bele batalio ba comédien ba musicien ba tout ba konza mboka catégorie tout bortalo na Kapage télévision mais bato misusu pewe banzoto na bango ekokaka bakisi ya mondele te balina bokoko yo po za kuna na ndenge banzete ndenge za mo hémorroïde moi boye ba maladie musu oyela rabiso moi sucre moi bo ese bato pe bakoki ko contacter yo po bayeba ke loro ni o diminuera sucre pour na bata diabète et loro ni o ekitsaka attention matiti nini oyo elongola hémorroïde boye nini trataka misu mbila eloko nini muto fa lia pense à la bonne santé eloko boye biso la muso to lia ba mafuta bani ba mabumula muso kitate soki mo sa botina césarienne eloko nini kitaka di mbala moko yo za na kata zamba wana yebi makambo po makambo za na zamba okolo bala batu nini ba o balandi lelo est-ce que mo ba solution ya bongo pe ba koki ko benga nango
Atake mukubu mboka. Siko moni lelo omoni siko lelo biso to zu valeur biso bato uta mboka bo finga ka biso pona nini mutuna na otinu na bana bandal te yo mwana bandal obotami awa pona nini oye pa na ngai yango monaka popo weka ko kosa so ko bolo atande to boga biso nzela yango omonaka ta ko chef de l'état so ka koti toujours awela ke pa ya ba chef kuti parce que ba ngonde bato ayebi secret c'est ça biloko wana eza eloko moko simple pona nga parce que ngai papa na ngai le razo sala banzite ya bokoko ngai nazalaka soki papa na ngaza pena na ndoki ngai pena na kozala na ndoki po papa na ata ko mbongo akenaki ko chapo moni na bamboka mbongo batiaka na sima ya na se ya mbeto na se ya mbeto na motu ya mbeto papa ata ko akenaki ko cha mbongo wapi ngana koyeba pona nini pona nini pona zalaka Dis-moi quoi des autres. Enfant chéri, papa nazalaka proche. Donc nazalaka proche na papa. Ah non, ba pouvoir échanger wana ezama na tango kala. Ah mais ozala mo loko mo pe boy papa tika. Ah mais ko zanga te ndenge nini. Donc eza nango simple. Et matomoso lo ngai diabète, ngai hémorroïde boy, o mikolo nazo kokate ngana sikaka bango. Kisi ya bokoko hémorroïde ezalaka te bakosaka bino ezalaka no calma. Kisi ya bokoko te ba benga yo. Voilà. So ngo lakisamba mo. Soki mutu na posa nango voilà. Ba benga yo. O sauver nga. Oui, yo pesa ba balandi pour gratuit. Na lingi na teka ba lipa mate ko fe. Jamais. O edenga kutu. Ya dadi. Bomba makambo eza. O edenga yi. Koma makambo mutu alingi mo hémorroïde sila o kena musala zo ko konga. Donc okozala koma ba nini o système d'adjuna fali o aembera ibiso awa ya waniko o so nini ya dadi azawana. To lobi na ngata obike bakawana yo lobi biso ba jeune na gisa eza ibele ba jeune bakoma fa amela mo loko mo boye mo debie mo ko remorquer voilà donc na makasi no benanza ba botela ebunga yo eza faux mabe makasi en tout cas chef coutumier aza awa papa na biso dadi aza na makambo eza olingi nyonso oh ba problème oh miom oh nini boy oh boye oh nini boy nyonso wana ezali na kati ya mboka po zamba eza na makambo ebele naturel ezate ko batia beauté naturel tobuka awa convenir ezate eloko te o dose so nini te merci Dadi pour la confiance et puis considération na Kapach télévision mbala sima tokoya po o parler na yo fo fungola biso po biso pe tozwa mo tracteur tokota masolo wana esa biso bientôt bulo na ta mandarine na ba madesu na ba loso esa biso vraiment bien nzambe apambola bino pe mabota na bino pona lelo tosukia. Chez MAM, pour une tenue tendance de saison qui donnera le temps à votre habillement, vous cherchez des costumes, chemises, pantalons, chaussures, des baskets, robes, sacs et autres accessoires de qualité, pas cher pour toute la famille. Découvrez notre collection. Prenez des couleurs chez MAM et redonnez un coup de fraîcheur à votre dressing. Réenchanter les fêtes avec des idées lumineuses à offrir en cadeau. Notre adresse, avenue Kassavoubou, à Rekwado dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 07 58 832. +243 99 99 25 124.
Ouverture du magasin de lundi à samedi de 7h à 19h, dimanche de 10h à 19h. Capage TV.